Coucou, alors, bonjour. Les canards qui sont benga maman. Boy, maman, il y a ni tout dans l'ingabino. Ni quand il y a bolinga, n'enga pe dans l'ingabino. Déjà, vraiment la tamboli. Ah, là, sur la campagne, sur le qui sont sur Belgique. Tant de pas Belgique pour moi. Ah, pas Belgique. Si on a quitté ça, si on peut m'allouer, on a évité. Mais ah, on a ça en Belgique, précisément dans un Namur. N'a pas de temps de connaître moi si elle a mingi ngapel ngke mingi. Yube mutozo la ngoso na posa na pa no beng singa na ko na ngai na kana mino nete na ko ya na nga. Awa na sana kati ya Namir na pa ya mama Janine. Na pa mama Janine elle sera maman il y a nitu. Yo ta sera ba sa parinde balamba kitoko. Maman il y a nitu. Yo ka sera ba kisa na ba kitoko ezaka ba ngote biso pe ba sa Belgique to lambaka. Abi na maman tu foya. Ya mona ye na ko na mama Janine. To kana no pelo boko ba sa Belgique. C'est hyper et alors quand elle sort. Maman qui na maman dina moda la tsaka kamera na oka tonga mamelia. Bonjour maman. Bonjour, t'aimons bien. T'aimons bien là écoute ma voiture. Ya solo ana là pour. Siko ah boy malueka. Malueka te. Ato na capitale ya région wallonne. Na Namira. Dans la capitale. Sur la tambusi dans la voiture. La tambusi au monde. Tu as musique te. Yondo tu musique. Tu musique. Il y a un moment musique. Lost. Oui. Pas les papa. Pas si. Papa ni. Papa. Motema eh. Angabe ngoya papa kele. Ça va bien, c'est pas bien. Nayamio na maison blanche. Amen. Nayamio na maison blanche. Amen. Tokende. Amen. Tokende. Amen. Ah oui. C'est bon. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour papa. Enchanté. Maman, enchanté. Moi c'est Guy. C'est papa. Papa. Ah, c'est Penny. C'est Penny. Moi, moulaï, moi, bah, forcément, moi, c'est la mine. Ça va avec un miquet. Mais là, pour te porter la tête, mais pour te comment. Ah, tu comment rater. Est-ce qu'il y a au fait là, il faut mieux dîner, ça, non. Et voilà, une femme à la maison, maman, il y a ni tu regardes pas, bah, oh, il y a balinga kaye. Donc, on a la Namur. Donc, on a la Belgique qui prend la Namur. Va, Janine. Amen. Une femme à la maison. Moi, c'est la gâte à l'âme. Ah oui, maman. C'est pour ça que oui, finalement. La musique est bête. La musique est bête. La musique est bête. Bienvenue à la Maison Blanche. Amen. C'est Péli. Bolingo tu vas te bolingo pensa que é amor. É? Comment on est là tous? Non, de France. Félicitations. Les assignes vraiment. Oui, papa. Ah, tu n'es pas là. Ah, mais là, bolingo na yé. Tu n'es pas là. Vous avez la petite sœur à Jésus. Ah oui, amour. Nini comment? Bien maman. Pour va tourner na mona olamba lamba. Tu es musuka libanda. Tu es kuna ko. Banda. Ah, mais kaka bolfo ni bo. Te kaka te. Tu as na été hein? Ah oui. On va te donner magana ndako. Silifi. Donc la moi été boy. Eh, c'est peu. C'est peu na mona binote. Tout le monde passe vidéo. Tout le monde est en live. C'est cool. Bonjour les filles. Mon ami parlait. Il y a mis ce billet. 4e billet, on a dit Kepi. On a Sakana. 5e billet. Il y a Liboso, là, il y a des fêtes. Oh, c'est quoi Jonathan? Oh, moi la retraite. Avant dernière retraite. Avant dernière. Non, mais ça, moi, c'est non, pas appeler le nom, on ça, mon lien.
esa mamuli elongo la kako tatu zongola bala esa ombanda na ngai mwasa papa la ndenge ya papa Bonsoir. Il y a la place. T'as 1500 personnes dans le côté. Attends, mais c'est ça, côté. Oh, bon, maman, il va vidéo sur la poulet mayo. Oh, asala pe poulet mayo. To lia format. so tu mi yango déjà. To lia format. Eh, bobi on se tolia ko so salisa ile ko sala te zate. Ezali kuna ndako na sa crevette na liboke na épinard mona chambisi na sala limbondo. Ah ouais. Quand on est baka mwasi makusa. Moi je n'ai pas Nga. mwasi ndeko lamba. Nga. Ba sala biso mama. Nga loboko oyo. Ba bayebi loboko oyo boyo mo tatute. Ngebu. Ngebu mama ko pa ni to. Yende bunene. Kwanza na tai. Alobi na Congo balukaki minene na tikalia. Yoko kutana. Nga pe na olamba tout le temps. Siko esa bon. Boye bien. Oyi biso ko yena ndako. Omo di maza santé kitoko. Mais ba mo zuma ke ba to ba malamu. Ba ba na kinya. Yango ne la sa. So ke na place mo ni santé bien te. Ye ba kuna kinya penza. Ba luka onde ko luka. Ntabeza kuna poisson na sina tumbi makemba madesu poulet mayo yango yo. Na nini suto sabi. Na ke sasa ko diboke to lia. Mama Elia ni to azana ya batu nyonso. Ana biso bo nazana Belgique na Namur. Akata Namur Andes Bwangombo ta mama Elia ni yeyo. Mama ministre na Congo Andes mama Elia ni yeyo. Nansi kuna na Bundes Bwangombo. Ta mama Elia aoya pe kuna. Bengi singa na wena ngaka ile ya sali. Bengi singa kana ata na kosta chelinga karbi ngata check na ye. Ona ka lokuta. Lokuta. Eh, en famille quoi. Oh, pote za, pote ya koyo we. Ah, toi la cuisine. Na sale badakale. Wow. Madesu ya koyo. Oyo mo yebita ba mama ni to na terrain. Makemba bana tobisa moto. Ko ngala makemba. Ondaba. Seigneur, poisson yango yo. Asi nasalaki poisson yango yo. Moni? Madesu yango yo. Moni madesu. Il est bien chauffé. Makemba yo comme très bien. Tabago, wow. Eh oui. Tu as quelque chose qu'on a cuisine? Tout ça là. Il peut donc oui. Voilà, le bon arrêt émission une femme à la maison quand on arrive c'est bien maman il a dit tout na uti Paris na ngakuna na awe pa ndeko moi si maman Janine quand ngoyo yebinga nde maman Janine pe ayebinga maman Janine parce que maman il a dit tout basaka ba passer à France te balambaka biso pe pour mon aboy muta so mon muta seli ba bilo rebele bose ka muta loboko maman Janine le banan maman ba mais on ça peut service traiteur hein si hein ben oui bon on est zangi na sala ngope pe na lamba kuna la muka ki na lambi soso poulet mayo pardon na sali commande poulet mayo ntaba na nini pondu fumbwa madesu bitekuteku na tilapia rouge ba uti yozo kana tongo na 14 pardon sur la moselle bazui et qui ah d'accord na sala téléphone bato ba otalo o ba vanda na mire lancer ba ngopisi numéro téléphone 0485 36 26 20
0485 36 26 20 oyo aza na besoin alambisa biloko ata na feti ata nini obengi nga Janine Bwango moto aza na Namir na Saint Marc na ye tosali masolo. Toza na crevette awa naza na ngulu na nga bonake je pinard na congélateur na boyo tika po aussi la glace bongo njour na déjà kutu yango oyo na pinard na zoya. Ok, mais les nini to lamba to eza une fruit de mer oyo ezali crevette oyo ezali viande. Oui, mais là j'aurais mis balé pesa na sala ngo eza liboke po awa na mingi na Congo na sala ngo liboke na mpose liboka ngulu na mpose siko aloko mpose ezate na sala pe na crevette na tokisi ngulu na nga na sali bien pe na tokisi yango tango oyo kotoka oyo ebeli na ye na sangisi yango na dimine moto jiwa na bo na lambeli na ngulu na nga ekomi kokota na mais c'est très bien. Pour le coup, yozoya, après laquelle banana talanin ba, bande ko bande banda, ça va. Ah ouais, ça va, bande ko bande. D'ailleurs, banana na maina. Ah, moi je dis dois d'ailleurs. Oh, là, ça m'a matin, on va faire ah ouais. Problème, tu pas tout à l'heure, après. Il y aura docteur. Madame Nitou. Oui, Madame Nitou. Madame Nitou, mais maintenant, mais j'ai beaucoup de kilos. Tu vas pas voler, mais c'est quand tu as une vidéo. Bolimbi tia papa. Et quand ta vidéo sur ton chat. Sikoyo, on est piqué. Non, mais j'ai beaucoup de kilos, je suis obèse. Madame, ça fait des années que vous êtes obèse. Madame, il faut perdre au moins 30 kg. 1 kilo coûte une occasion que tu n'as 30. On doit quitter. La sorte de moi, ça me semble que ça régime pour qu'on doit aller aux angaïtés. 1 coûte une occasion que tu n'as 30. Papa, na la koba na pele publicité to vana papa ndana to sola ko. O nga bi chéri na décider de dans ça régime. Ah oui moi bana. Amoni peza. Ça peza régime na moni po hier. Fona koba na moi tongo na bi moi salade être comme 15 heures. Si on a pas le ko na comme ça. Na on a régime. On va pas tester. C'est oui bon, c'est pas moi. Dès l'autre, on met la biso tellement tôt. Comme on avait déjà bu beaucoup ce soir, on attend encore un peu. Ma glace pesée. Pour la fille. Et bon, ben, Jasmine. Tu vas jouer avec les autres, hein? N'est-ce pas? On n'a pas trop mouillé. Il y a une copine ici, hein? Viens. En tout cas, maman. On apprend tous les jours, moi aussi je vais apprendre. Bon. Nena banda, nasukola maboko Sukola mama mosi mosi. Nasukola maboko tirai. Papa là sur la rade banana, vous êtes déjà, on fait la cible l'eau. Mon soeur t'a cuisiné. Voilà nous sokola litonge. Litonge bezali. On va faire minunga ya fana liya. Wa dessert, on lit au dessert. Na dessert na mungu. Kasi zemi kati. Ngata semtela lia ngona lela matonge banda. Ngata kana matonge. So si bona bitu litonge na bolia to ba tu kana litonge tende. Ngai wana na nino. Ah bon, ça va, oui, problème T. Attends, un problème T. Je suis déjà on a formé poubelle. Tu vas chercher la main. Ah, problème à tri, hein?
Biso parle maman. Biso oui, il faut l'on est loco. Ok. Ah, biso tu comprends la chose de la boîte. Bon, vendredi on fait un mélange. Ah, tout ça mélange. Là, on va faire les vélos, on va se dire que on va avoir un peu de vendredi. On a ça la mélange. On a ça la mélange. C'est bon. Ouais. Bon. Alina banda. Banda maman. On fait bien. Épinard nanga, na bana crevette nanga, na zo épicé yango. Ok. Na épice nanga crevette et bon on a tient la moto bien. Pour la boîte, pour papa qui n'a rien à mandater. Na sopi. Sopi ni no. Eh ouais nangai. Ah problème. Yo kwa mama kutani faut je la maman. Mais ça yo ta va faire la problème. Crevette nanga yango yo. Na ochango épice ya ngombe. Ok, pour la ngombe. Bon, na tia pe ya crevette mais esili. Ok. Yango na tia ngombe, na kocha na ba kibe na tia ngombe. Et ça le ok. D'accord. Ok. Faut ko taper mungu Que na tia mungu. Na tia épice nanga. Il sera mai déjà. Si, et dans le chocolat. C'est le chocolat qui l'a préparé, ils sont bien. Ça va? Très bien, très bien. Mais militaire. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours dans le baquet. Il faut toujours apprendre. Il faut comme mécanique. C'est pour la cagna. Ce qui dit Nalande, ma copine, le poutre, on a hôtel matin. Pour Azan, et que le poutre, moi, c'est 6 boulettes dans la crevette. Et coquille boé. Dans le mongouate. Ok. C'est bon. Et côte nanjungu. Asiko na rocha. Ngulu nangai. Ok. Ngulu nangai na moto. Na chema ite na sina sukola kiango na bosa ndoba. Na tia mama mungu nanga. Ok. Ok. Samai. Mai na obakisa après, so il est na moni lingi ezika. Ndé na ko obakisa mai. Ah d'accord. Siko na ocha ba. Ngaka tunya shoboe. Na ngulu nanga na zochango poivron vert. Ate poivron nanga. Ebele alinga legi mingi. Voilà, non pas legi. Ate poivron nanga. Ndambo no chona lingondo. Voilà ho. Ta pusila na otoka. Yo so mtabia linga bo yo po lingi bo ngabi meza bo so na sana lo bate pusila mo. Ate onion nanga na sina kataki na sina sukoli. Voilà. Alinga ai. Le bloc de soko takuna. Te, muso na tena na limbondo. Ate ai nanga 2 ai, na va trop ai te. Ate 6 boulettes nanga. Ok. Oto benga kongo ndembi. Ndembi. Ndembi nanga. Yango na tie. Natie ndembi nanga. Naye ocha céleri nanga. Natie ka mibimba. Sore beli to lungulango. Natie céleri nanga. Naye ocha ba pilipili nanga ya vert. Oh pe natie po sala moi pimbo. Oh ya jaune. C'est bon. Pour etikali na ocha na limbondo nanga. D'accord. Na pousse na isusu. Bosani moi mokie ko siko poireau vraiment. Ok. Poireau na la congelé. Na tia moi mokie. C'est bon. Comment la c'est le
formule na lakisaki formule oyo mama abiso d'accord mama aza nano mama aza te mama aza nanga mama aza na jambe mama aza awa si tikoloba si mama azali te nanga te ata mpe na ndako na ye me toa na ye mboka moko na bosani otya mwa muscade nanga mokie ebele te atie muscade nanga awa c'est bon nakangi lufiniku esala makambo nango aa mpe na tie mwa muscade mokie esala makambo nango nakasi koko te ya limbondo na ngai donc limbondo azosala limbondo na ngai nazosala ezali épinard haché ya branche te non haché ya branche te haché eza mpe ya crème te à la crème mpe te épinard normal haché épinard limbondo naosala yango naosala neti limbondo pondo ya limbondo mais ya épinard ok mpona bango tous les jours tozotala kaka natya yango mai loko eza na glace naotya mai mingi te nakobakisa mai après soki namoni ke mai natya yango boye nazwi bicarbonate na nga natie so ekoki te nakobakisa mesure oyo naa molambi ndenge natie na comprendre ekoki déjà natie épinard na nini bicarbonate na nga naye kotya ciboulette na nga ndembi natie ndembi na nga napreparaki na matungulu onio oyo na poivron na ngai vert na kati ya nini na kati ya limbondo ye mpe akota te ye akota te na poivron na ngai sebo naotya ne mbisi na borisi na mbisi ezali mungusu nasangisi na nzombo mais naotya après naotya après eva na pilipili mpe après lere ekitama ekokita na yo otyango wana après ai mpe nako otya mwa mibale na kati ya limbondo me nga nafinaka natie bolere ebela na opusa lutu boye nayebi kote natie avant na balo na oyeba apres napusi lutu nafini mpo motali yango te osala bongo sikoyo napelisi moto na nga natie yango nakangi yango ofunga otese makelele mbisi na nga yango mbisi na nga na kotya na limbondo na nga eza mongusu nasukolaki yango bien ko nalalisaki yango mpo elemba na mungwa apres nasukoli oyo eza nzombo nalongola poso te mongusu eza na ntomo ezaka na ngumo na kati pimbo oboya bon eza bato mosusu balongolaka balingaka poso te mais poso ya nzombo vraiment oboya nga alinga yango mongusu wi nalongoli eza mongusu nalongoli yango poso nasangisila biloko ekita nde naotya yango nde naopete naotya yango apres voilà na pilipili na nyonso naotya apres pilipili nanga mpe yango oyo naotya apres oyo naosalela yango te bon nakati ya biloko ebele oyo etikali etikalaka problème te trop biloko mpe mabe wana siko tokotala tozela kaka tozela baminiti oyo kaka ekita mai oyo so ekiti naokaa mai na baloli evandi pembeni makambo yango esili ngulu lere ebela nasangisi yango nadimini moto mwa jus ya ngulu ekoti kambo te totala yango tokenda biso libanda esika bapapa bazali nasuka maboko suka maboko tosolasola na biso crevette nanga omoni crevette nanga ebeli jus nyonso ebimaki ekauki ebeli très bien nakokotisa yango apres na ngulu oyo pepele ebeli nango kitoko
Moi, je vais checker un peu c'est bon. C'est bon. Bon, mon goût. Ngulu na ngai pe. Ngulu na ngai pe yango na tsheki kutu mai te kaka nde na tsheki bongo. Eboti mai yango moko soki nde kauki na obakisa mai. Ngulu na ngai yango. Soki ngulu na ngai beli nde na yokisanisa na crevette. Na ofina ba ai na ngai après. Ngulu na ngai c'est bon. Ngulu na ngai pe. Pepele. Na mto lamba meziro na tsheke koki. Limbondo na ngai yango soki kitima yi na zwi pilipili na tshie na zwi mbisi pe na tshie. Elle a rebelle na tshie mafuta ya mobesu ya mbila. Qui après salle de bain. Salle de bain yango. Ok, papa patali yote. C'est important moko. Oui bien moté. Omoni voiture wana. Na suis cadeau na bébé au botelengi voiture wana. Yangai. Avant retraite. Oyo avant dernière retraite. Bébé wana. O bébé la biso wana, o baki muso oya sima. Oya sima. Mais oyo ya bébé oyo 5e pour na boti pas na 5. Omoni naza. Na na bana 5. 5e moyo voiture wana ozikona ye. Là na boti ba pesi na botelengi. Cadeau C'est comme faut que ça 6e. Ngana linga bana mingi na linga bana mingi. Mutabatu azana ye. Bana ye ba linga ko bota. Ye azana kuna te. Neto zana biso pe bo. Oui, eloko te wa lobo bota to bo non. Ngaba linga bana mingi. Ya onza ma pesi ko. Pesi pe na linga bana mingi. C'est très bien. Ye se pe bongo pe ye. So dégager bien pour moi ba maman muso mona pe na 7 bébé comment longo. Comment on va atelier ya ko maison de coucher. Bon là qui parle pas prêt mais bien maman. Na qui parle te soki ata bana bilamba de ti bato so na lukengo te il faut que weekend nga machine na beta na ata ke so bilamba sali boy na beti na tandi na ata place mene za na ke on va comprimat. C'est bien ba maman ko ni ka ba beno c'est important. Qui c'est ça qui c'est ça au défecté tout qui c'est ça li. Ah oui, très important. En plus, peut-être Moussa n'a pas technicien de surface. Ah, d'accord. La technicien de surface. La surface, c'est ça la technique. La technicien de surface. Mais comment on a connu son bongisa, entretien nango nga. La technicien de surface. Moi, la diplôme nango. Tap na ocha pilipili na nga ya mbuma ya vert ya ngoyo pour ça la pimo na limbondo. Na mbisi na ngai na preparaki nzombo na mungusu nasala ye boko mai ekite pe fula pe na rechote sa salite mbisi na ngai si nasukolaki yango très bien nzombo na mungusu c'est bon après air moko so ebeli toyaki mafuta mbila après limbondo bombisi pe ekota na kati donc limbondo ya épinard haché il y a branche té oui non il y a branche té na lambi yango koma limbondo vraiment neti bangala balambaka yango koloni nango ngana mumbunda 100% ya idiofa mumbunda idiofa oyebeza na zaka mwa moke bana moke kala nanga na bakarine nga na karine nango boaza mumbunda mpe kaka ya idiofa nakomoni kuta ekiminga me nazo se rappele na ye quand même awa mumbunda kasi nasaki émission nana nina vidéo si bive na théâtre ko nacha siko kip na ngandoki awa kip na ngai ezala nani pa mumbunda abata mumbunda nakona ke ngomba benga ke mumbunda alamba ko kwenjum na soso kwenjum yango wana kwenjum na soso siko na rocha ninyo yo équipe na ngai ya légumes na rocha ngona na rocha ngona ba kesa sama molamba oyo ke olobi olamba lokwa mungala donc na Congo balamba te pas to la balamba pe bo biso to lamba pe na rocha ngo 3 bon na rocha ngo te na bamunda bolamba bo to lamba limbondo oyo oui na yeb na la kisa d'accord felamba felamba tenir pe air monati mo ba luba pe lo mai
Eh, bamuna utolenga la balenga leo ngotondo na fufu. Eh, pardon. Tout à fait. C'était 3 pour ça moua. Oui. Crevette na wasikoyo. Tala mani. Qu'est-ce que sikoyo iboke na pesa ebeli ngulu nanga naota sikoyo crevette na kati po eza jus wana ekota na crevette esala chimbondation esala sai titokos envie de manger envie de manger limbondo na sikoyo soki ebeli na mafuta na ngai mbila mokie na tie esili tolie mosala esili sikoyo na sukola na nga basali nanga nakanga oyo se ebeli nango evai nango boye te parce que eza neti mbisi ekolemba elemba va ngulu comprendre ngulu ya mosuni oyo eza mbisi ekolemba epanzani kitoko te. Merci maman, problème te. Mais nalobi ma Sylvie obozala bazala na ye wana pe. Yena mobali onde moluba nzoka ndobali. Te mungala. Kaso na biti. Mungala na ko mobali. Yepe akosa la psota koba te parce que bango bangala blo bala ba. Si abi osala. Ata mon koba, ata ngando, ata pe nguma. Osala. Da prochainement tu rien. Ala lia ngando koba. Ngola mai, nzombo mai, ok. Madame, ma Sylvie qui déjà message ce matin on te regarde. T'as on roya. Quand on a Andes Boangombo dans la Congo, serre d'anga, ou ministre, serre d'anga ministre, Andes Boangombo. Ayaka tout le temps. Soraye. Yo qui le soleil de notre bande, babinga kala te fera que la makuna. Et pas Andes. Ok, la mère Andes, maman mitouye yo. Maman tane muna rokaka. Kakanginwa, kanganwa. Kanganwa. Comme une étape na ngai mafuta mbila na limbondo na nga. Limbondo ma ekiti na ocha mbila mkie. So evali mkiale esili tolie. Nansi na bundes yango oyo. Yakolia anikyowa moya kolia biloko yango. Mais Janine, maman Eliane. En tout cas, tu as mon bloc belli. Yo mon colonda comment ça n'a fondé le bouquet na Ah oui. Yo mon colonda parce que fondé les personnes na mon opposant déjà. Malgré que tu as mon nzimo bengingate. Comment est-ce que bato ba otala? Ba mon limbondo ya nini comment ça s'appelle? Limbondo épinard.